nakoba lisolo Congo tant tosali yango eza nanu kolongola nanu complexe ya français ezali nanu kolongola complexe ya balangue mosusu parce que bato bayebi nga bayebi awa nayekomi kumisa te parce que Bible elobi l'humilité précède la gloire komikitelekaka mbeka bato oyo batalaka nga bayebi naloba français te me bato batalaka nga na Kinshasa bayebi Fally malgré nyonso oyo azali nango malekaka na baetando mosusu alobi nga Fally naza mwana banda nakozala complexe te d'abord na honoré nanu place oyo nga nauti langue na ngai toza na bamboka neti batanzanie basalaka badiscours na Kiswahili président aloba makambo nyonso na Kiswahili peuple akomprenaka malamu toza na mboka neti Rwanda makambo na bango nyonso eza na Kiswahili toza na mboka neti Uganda balobaka makambo na bango nyonso na monoko na bango toke na France toke na Belgique bato baza koloba na langue na bango mpona bato bayoka malamu toye na bamboka ya Amérique baloba na anglais parce que na kati ya anglais nde baza comprendre makambo nini baza kosala biso ngai etanke congolais etanke natif ya vandal nabaki te ntango nyonso nakose sacrifier naleka mpo napesa information nakopesa yango na lingala parce que eza langue oyo nga nayebi mais eloko nini ya makasi oyo nazali kosenga na bakongolais oyo bakolanda nga bakongolais oyo bakolanda nga bayeba lisolo ya Congo ezali mpona motu nyonso lisolo ya Congo ezali mpona motu nyonso akosala video place azali atindeli nga na numero ya WhatsApp na ye eleka 10 minutes te na numero ya WhatsApp na nga émission eleka 10 minutes te nakozwa ngo tosali natali nasali oyo nakosala l'essentiel bato nyonso bazwaka bainformation na bamboka nyonso bazali etanke bakongolais okona osala politiki mais politiki akofinga bato yango nde congolais ya tour oyo aboyi oui politique akoloba critique tala place tel babongisi te tala place tel basali boye te koréveille mokonzi ya mboka eza politique ya bien toboyi bapolitike oyo eleka na kati ya politike ya Joseph obandi kofinga moto banda ntongo ti pokwa te lisolo ya Congo ezali kaka te mpona bato mpe bavandi na poto motu nyonso aza na opportunité ya kosala video na ye ya 5 minutes 10 minutes place nyonso azali akotindela nga na numero na nga eza facile +1 660 234 54 62 donc soki otindeli nga na WhatsApp nakozwa video na bino donc c'est un peu ça eloko nalingi oéclaircir bana mboka mpona koloba makambo mosusu donc lisolo ya Congo ezali vraiment émission na bino ezali vraiment eloko oyo nzambe atie kati na motema na ngai mobimba mpona tobeta masolo ya Congo na 4 langues nationales nakozwa émission na yo nakotiango na Facebook na nga nakotiango na YouTube mpona bato nyonso bayoka tant que tokosala congolais koma moko to comprendre congolais aza fort sur tous les plans Congo wana ekokende liboso to soutenir lisolo ya Congo bosabone like okoti na YouTube obeti lisolo ya Congo eza wana tokoloba bosolo pe ekosikola bino na kombo na Yesu Kristu na bibayo